Mbote na bandeko baza branché lisusu na site na biso ya www.clebois.com. eza lisusu de la nation na sali vidéo oyo mpona suivi ya vidéo oyo nasalaki liboso sur bavue ya vidéo oyo ya Koffi Olomide. Nde bozomona na écran awa lelo tozali na eza deuxième semaine depuis batie vidéo ya selfie oyo na chaîne ya Koffi Olomide ya sika. Nde bozomona la fois passée nayebisaki bino akomaki à peu près na 150 000, mais bomoni lelo eza 2 semaines, donc il fallait normalement soki ezalaki na vitesse moko il fallait normalement ezala ba 300 000 vues, mais nde bozomona wana eza 300 000 vues te, ezwi 150 000 vues de plus. Donc bino mo bomona kaka donc vitesse donc eza plus eza koleka double, donc eza lokola ozwi 150 wana o multiplier yango par 2 et puis ajouter lisusu 150 mosusu likolo, donc yango moto ekomisi yango na ekomisi yango na niveau bozomona oyo. Donc eza en tout cas toloba eza lokola emati na vitesse moko ya makasi koleka, donc bato batali yango 2 fois plus que ndenge batalaki en semaine ya liboso. Ndenge ezokendele boye ezomona na nde video ekosala 1 million de vues na un mois. Et puis ndenge botali ndenge bozomona na écran oyo eloko mona nangi korapele parce que eza na bato bakomantaki video nasalaki liboso bakomaki kocompare Koffi na Fally banini toobservaka bavideo ndenge ekendaka toyebi après batemps. Eza na bavideo mosusu ezalaka so batie ni bandeli bato batala yango mingi tomona mosusu bato bamesani nango surtout babiloko ya Fally ezalaka avec le temps. Bon, il y a des gens curieux qui bakotala après ba message ba comprendre qu'ils elengi ba komi kotala mbobi ba vidéo mingi ya Fally za ni mwana parce que oyo ya Koffi oyo tozotala parce que Koffi atia ba vidéo liboso oyo nde bozomona wana et comme il a 156 000 vues. Donc na 2 semaines par rapport ya ba enquête on a sala na ba vidéo oyo na chaîne oyo na lobby bien chaîne à YouTube oyo ba salisika parce que chaîne ya Koffi oyo ya 13e apôtre ezaki créé jour clip oyo ebimi. Donc différemment na ba clip ya ba Fally na ba misusu oyo batiaka mingi ba clip na bango na ba chaîne oyo ezara déjà na ba vidéo et puis eza déjà na ba abonnés. Donc chaîne so eza déjà na ba abonnés faut koyeba kitango tiango ba abonnés bazora ba message eza na facilité pona ezwa déjà ba vue. Mais soki chaîne esalami sika na vidéo sans ba abonnés et comme na vitesse donc il faut to ndima rappeler. Donc je suis pas fan de Koffi Olomide tout d'abord, mais nazoloba makambo eza réel otozomona na biso mutu mususu pe oyo namona kasala ba chaîne asalaka tie vidéo asika tie scène eza rapé faire parce que so faire otali album na otali générique ya oyo asalaki ya boîte noire ezaka créé na chaîne asika et puis oyo asalaki ya sebe no pe ezaki na chaîne asika. Mais Koffi on ira atteindre faire na ba vue soit aleki faire na ba vue na yeux na 2 semaines. Koffi asalaki à 2 semaines donc aleki et puis na baki lo mo ya vidéo mo Fally oyo ezaki na 7 millions na peut-être comme na 8 millions de vues na vérifier en onté vidéo wana esali plus de 2 ans na asir eza original et umeli pe donc original na temps où esali 7 millions de vues ou 8 millions de vues total en aussi quoi avec Koffi Olomide. So Koffi Olomide clip oyo esali une année ou 2 ans ngai na osala vidéo na oyo sabino na une année na 2 ans ni nyango et comme na vitesse et puis so vidéo muso ba congolais koti et sali et battre record ya Koffi et puis nazotalela ba record par rapport à la chaîne parce que surtout bito tala bien Weranson a salaka 1 million de vues na satellite plus bien malé wana il faut un satellite plus a salaka 1 million de vues dans une semaine je pense. Mais sikoyo pourquoi na lobela ya onteji wana nani clip ya Weranson wana oyo asalaka 1 million de vues na une semaine ezalaki na chaîne ya Ida Mawatu. Chaîne ya Ida Mawatu ezana plus de 350 000 personnes souscrites. Donc eza tout à fait normal soko tie vidéo wana soko za mutu ya niveau ba Weranson il faut zo ba vie. Mais na comprendre peut-être pourquoi est-ce que ba Weranson ba longola kopesa Ida Mawatu ba vidéo na bango ba koma ko sala kotiango na ba chaîne différent. Na ebite so eza business ou bien ezali ba décision na bongo. Mais pona ba vie oyo ya Koffi nazotalela yango donc na banda otalela ba vue ya ba vidéo nde bazosala et puis nani yango akoleka donc na otala mutu oyo akobimisa album na ye na sima na kotala totala
tout d'abord so mutonga créer chaîne à sika parce que les a pas facteur surtout vite comparer na bateau ba créer chaîne à sika te o ba tia ba vidéo na ba chaîne de jeu exister na bateau na record il y a une semaine et ça ransom parce que ransom na betaka 1 million de vues na satellite plus na une semaine mais malheureusement et comme on a 1 million de vues après quelques temps et quand on a 1 million on a 1 million 500 on a habité dans la minute c'est comme on a combien ou bien il a maman toi longo lango parce que et comment qui dans Nigeria mo ba on déranger biso so tie ba vidéo ya ba artiste la biso mais en ce moment ba artiste oyo bazo bimisa ba album soit ba single bazo bimisa ba sauce la ba chaîne Koffi Olomide à battre record et je suis vraiment surpris à mon accueil et à ça lui même plus que les cas double parce qu'il fallait normalement ndenge zala qui 150 000 semaines passées na une semaine il fallait mbala oyo eza ba 300 quelque chose mais ndebi no bomoni au lieu za ba 300 eza na 456 000 vues donc 456 000 vues pour ozomona ah eza nango bloqué donc ba vues eza koleka il faut et na minute ezali ba 460 to ba 460 likolo parce que YouTube a bloqué à vérifier taliso ba vues ezokota valide après à fongoli donc après quelques temps bon monde ko bakisa m sous 5000 monde donc en tout cas félicitations à Koffi Olomide ceux qui continuent à lire à Kobeta 1 million de vues na un mois ceux qui bêti 1 million de vues na un mois ceux qui ont qui les cas multiplication il y a vitesse les autres qui les à kokipe ko sala o fallait ça qui na original et au dépend bon total raka ceux qui a koka battre record mais en tout cas na okata vidéo awa tout monde na mokolo ezali koya total rana ne ba vu ya ba vidéo na biso eza na internet ezali de la nation otika malamu bye